Petit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, gardez votre calme. Nous avons tout le temps de pleurer, mais il se risque de suivre la cérémonie comme elle doit se dérouler et ça va nous aider dans notre temps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je disais, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités, nous savons tous que ce jour, c'est un jour de grandes émotions. Mais néanmoins, c'est une réalité qui nous est arrivée contre laquelle personne ne peut s'en soustraire. Mais nous nous forçons pour de pouvoir faire cette cérémonie afin d'acheminer les corps au cimetière à la fin de toute chose. Je crois que dans toute coutume, comme la nôtre étant chrétien, devant des situations comme celle-ci, nous ne manquons pas de rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi je vous prie d'incliner vos têtes pour ne fût-ce qu'une seule minute, pour qu'on rende grâce à Dieu, parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances, car lui seul a permis cette situation. Inclinons-nous, prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cette opportunité, Père, que tu nous as accordée, de nous réunir autour de la dépouille de notre sœur, que nous aimions tant, qui vient de nous laisser. Et c'est une opportunité pour nous qui sommes encore restés vivants, Père, de pouvoir
réfléchir sur notre lendemain, réfléchir ce que nous deviendrons demain et réfléchir sur notre sort. C'est ainsi que rien n'est contraire à ta volonté, mais puisse avoir les dessus en ces lieux. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Nous ne sommes pas comme toutes les personnes. Nous sommes des enfants de Dieu, vaccinés dans la parole, et nous ne pouvons pas terminer cette cérémonie sans pour autant parler de la part de l'Éternel. Moi je dis que la voix de celui qui crie dans le désert, mais il y a un Jésus qui va venir ici, qui va nous présenter la parole de Dieu, et nous continuerons la suite. C'est ainsi que je vais inviter un éminent homme de Dieu, le révérend que j'appelle bien Bishop Jimmy Leta, de bien pouvoir s'approcher de cette chaire pour nous nourrir de la parole. Merci. Alléluia. Alléluia. Malgré tout ça, la passe na mutema, malgré tout ça, la douleur dans le cœur, et koki kopekisa biso te, tobetela nzambe maboko, po azali maître ya temps pe ya circonstance. Ozobeta maboko na oyo apesi yo bomoi, pe a permettre yo ozala parmi ba vivant, pe oye ko accompagner moko na biso oyo atiki biso. Na kozala vraiment mukuse na méditation na biso la tonga lelo. Nazotanga na 1 Samuel chapitre 20 verset 3. Na 1 Samuel chapitre 20 verset 3. David moko ya basali ya nzambo biso tout oyebi na kati ya Bible. Asali déclaration moko etouché motema nanga. Alobi, entre moi et la mort, il n'y a qu'un pas. Katikati na ngai na liwa ezali kaka na litambe moko oyo ezopekisa esimbanga te, oyo ezopekisa liwa memanga te, oyo ezopekisa liwa bambanga na se te. Litambe kaka moko moto ezopekisa, eza kaka pa moko. Soki nalamuki na tongo naza pembeni ya liwa, nazotambola naza pembeni ya liwa, nazolia naza pembeni ya liwa, nazala makolo to na mutuka naza pembeni ya liwa. Et David alobi, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Circonstance oyo ndeko David azolobela liwa, azo comprendre que liwa uta mokili ebanda etikala jamais kozala mulinga ya mutu. Liwa eza têtu, liwa ezali na terreur, liwa ezali sans pitié, ezwaka mukolo ezwaka mwana muke, eyokelaka bebe auti kobota mama wate, eyokelaka mutu auti kobala sika mawate ke natikela ye na muta asepela na libala na ye. Akoki kozwa mutu na ve ya libala, mutu abali lelo na tongo liwazwi liwa kokoswa mutu azo voyager nano komi na mobembo te sika zokende liwa ramase na nzela parce que aza sa pitié. Liwa ayokelaka jeune mawate ke azana no elenge na pesa eta asala vie. Liwa talaka pasteur te, liwa talaka mondimi te, liwa talaka mopaganu te, liwa talaka chrétien te, liwa eza sa pitié. Bible sobenga liwa le dernier ennemi que Christ vaincra. A convaincre pourquoi? Parce qu'azali le seul ennemi oyo mutu nyonso na se ya moi ayebaka ke soki aye azalaka sa pitié, apesaka rendez-vous te. Okoki koéchappe na liwa plusieurs fois, mais suka na yango liwa koyaka na vi na yo. Mutu nyonso na mokili abotami po un jour akufa, mais tragédie ezovanda esika oyo ke mukolo ya liwa ya mutu ayebaka te. Lolenge mutu akokufa mutu akoyeba te. Liwa eza capable ya komema mutu oyo azobatela maladi na hôpital.
garde malade akufi me mutu azobela tikali liwaza capable ya koya kozwa mutu na se ya pongi alalaki bi abelaki te alali avec le sport lobi na kosala boye me na kolamuka na tongo babengi ye ebembe akoki kobouge te. David azoloba tangu nyonso nakendeke bitumba tangu nyonso nazalaka na guerre nazalaka pembeni ya liwa atala kati ya ndako na ngai na palais naza na bagarde naza na bamilitaire nazalaka oyo ezokabola David na liwa naye kososola na kati na réponse David azopesa. David alobi nyonso oyo ngai nazali ezali ngolu na Nzambe soki nyonso vivre ngai nazovivre eza te mpo toleki d'amour. C'est pour cela qu'il a réuni tout le monde pour lui plaire. Merci. Merci. Tobengi famille ya maman na biso Arlette Muswalu ayabe kopesa témoignage pour natina na mwana na bango famille ya maman Arlette voya kopesa témoignage. Église EJ un témoignage. ndeko bana Nzambe napesi bino mbote na kombo na Yesu. So nazotémoigner mpo na Delise azalaki mwana, Delise azalaki mama, Delise azalaki yaya, Delise azalaki leki. Donc Nzambe akelaki Delise kaka na modeli na ye moko. Soki esika Delise azokangeli Delise ifa songa ye moko akobana mama limbisanga likambo nasalaki mabe. Delise namonaka esika asilikaka mingi te asekaka nde pele. Donc azalaki mwana moko atuka Nzambe azalaka lokumpo na omona nde toshije Nzambe wana te. Tokoki kofanza mpe Nzambe na kito tune te mpo na nini osali boye me lokola asali makambo na lolenge na ye azwaka lokumu me Delise apemaka na kimia. Merci, merci Tozongi pour la famille à maman Arlette. Témoignage. La monnaie Zalité Toleki à Zalikoya. napesi bino mbote na kombo na Yesu na ngai mama kulutu ya Delise. Delise azalaki mwana makati ya bana, azalaki mwana moko soki ozoloba asekaka na ye kaka. Osi namoni Delise azobina nayebisi ye mwana paster ozobina bi mama kulutu tika na bina na ngai. Delise azalaki mwana tozoloba amona esika akanga kata te liwa Delise esali biso pasi toperdre mwana na mayele toperdre mwana moko ya motuya nayebi te Nzambe na konsole mitema na biso na pasi oyo toza nango. Merci maman. Tozali kobenga la collègue un témoignage ya ba collègue ya défunt collègue. Poussana. Pour vous faire le mal. Je dois partir pour nous. Je dois partir, je dois partir. Je pars. Je dois partir sans vous prévenir. Pour vous faire le mal. On appelle famille à maman Nabiso Arlette, ma mamie, pour la première côté cachère de la bango. Ça vous fera très mal. Famille à maman Arlette Muswalu. Je dois partir. Et je sais ne fait à sa maman. Et ce jour, nous serons dans la joie. Je vous
récréatif va se préparer. Groupe récréatif. Zoto yosenaki ngai elamba, zoto yosenaki ngai masana, zoto apesaki yo, zoto yosenaki ngai bwatoni tobara, akotisaki yo. Kasi lelo yo zoto okei na Tobengi groupe récréatif. opesi na tamesi te na nyonso. Famille Mwanko, baza kobi bongisa pe mpona bakotika oyo bango gerbe de fabongami. Zoto senaki na ibasi ya pembe na ye apesaki yo. Fakinai zoto salelaki yo. Basi lelo yo zoto. Nasuki na ngai wangu Yesu nazali yanga ese moko ya yo ya motema papa. Pastoral et frère du Grand Équateur, Mabongabi. Kote na bika mokano se komona na Yesu Bopusana. Dans l'entretien, la Grande Orientale, Manoko, Malokele, Nabatopoke, Bazali pe Kobongama. Évacuation, sécurité. Adieu Délice, papa Ozali Kolanda. Famille à maman Arlette Ozali Kolanda. Asali Nazambe.